Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception. Il y a deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebon dimela ngai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango net soki o matio kitana ote po confort nango ezana ba anglais nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Botena bino tebe te boza mingi obozilaka info lingala journal ya peuple pona peuple na ngoto fond na basango na biso pona koyesa bino que honorable député nationaux ba vota ki 3 propositions de loi na plénière ya jeudi 18 2023 oyo ezalaki bongo dirigé et par Christophe Mboso témoin événement héritier Mapinde. Ba député nationaux ba vota ki na quasi unanimité 3 propositions ya loi na plénière ya jeudi 18 mai 2023 oyo ezalaki consacré n'examen pe adoption ya rapport ya proposition ya loi oyo ezali kolobela création, organisation pe fonctionnement ya ordre national ya ba sage-femme balobela ki pe examen pe adoption ya rapport ya proposition ya loi oyo ezali ko modifier pe ko compléter décret ya le 6 avril 1959 oyo ezali kolobela code ya procédure pénale na République démocratique du Congo balobela ki pe adoption pe ya proposition ya loi oyo ezali kolobela création, organisation ya fonctionnement ya ordre national ya ba géologue ya République démocratique du Congo ezalaki voté article par article sur 357 députés oyo bazalaki bongo na vote 356 balobaki oui aucun député a voté ki non pe député moko a s'abstenaki bosimba ke nyonso elekaki na ndenge ya malamu kasi liboso président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodi Mpwanga na communication na ye alobelaki représentation nationale ke esengeli ba revoir ba contrat mosusu oyo ezalaki mal signé pona oyo etali ba concession yango ezali kobenda mécontentement ya ndenge na ndenge na ngambo mosusu président ya chambre basse ya parlement alobelaki agression rwandaise oyo RDC azali victime na yango lelo ville ya Kinshasa mingi penza na plateau ya bateke eza na problème ya insécurité na commune ya Maluku na limite ya Kwango pe ya Maindombe en tant que ba élu ya peuple ba député esengeli baluka ba solution na tina wana pona ko résoudre conflit foncier oyo ezali kotungisa population boye commission moko esengeli etama en place commission oyo ekozana ba gouverneur ya 4 provinces
ya Kinshasa, Kwilu, Kwango, pe Maindombe, pe na niveau ya gouvernement central, commission oyo ekozala na VPM ya makambo etali intérieur pe affaires coutumières, VPM ya défense, ministre ya affaires foncières pe ministre ya affaires sociales, pe ba service spécialisé na niveau national pe provincial, sans oublier ba chef coutumier ya 4 provinces oyo ezali bongo concerné. Boye commission oyo ekozala commission moko ya kimia pe ya réconciliation et kokotisa pe ba communauté oyo bazali lésé. Boye Christophe Mboso atalisaki makambo etali mabele ezali kobenda mindondo mingi. Natina wana Christophe Mboso Nkoda Mpwanga asengaki na ba député nyonso esengeli ba déposer minduki na bango nyonso ba faciliter makambo etali dialogue pamba te commission oyo esengeli eyamba na ndenge ya malamu. Christophe Mboso asengi na ba député assistance moko massive na oyo etali ba plénière nyonso esengeli ko signaler présence na bango na ba service ya protocole. Tokota bongo na masolo ya primature après na koyesa bino que Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge a présidé ki na mokolo ya jeudi 18 mai na primature réunion de sécurité entre MONUSCO na gouvernement na Nadine Asona atalisian. Réunion oyo balobela kilolenge nini bako évoluer en partenariat entre République démocratique du Congo na ba Nations Unies en particulier. MONUSCO a sengaka demande et pas ya chef de l'État le 1er août 2022. Réévaluation ya plan ya transition conjoint et cela qui objet ya longue pe excellente réunion oyo. Et pas wapi ba mitiami d'accord lolenge nini bako avancer ensemble. Pour la communication na bango ezala désormais communication moko harmonisée entre gouvernement et République démocratique du Congo na ba Nations Unies pe MONUSCO en particulier. Ezala ki deuxième élément oyo esali objet ya ba échange oyo au-delà ya réévaluation ya plan ya transition na yango basengi ezalaki na demande ya conseil ya sécurité ya ba Nations Unies oyo na paragraphe na bango numéro 44 ya résolution 26/66 oyo basengaka ya kotala au-delà ya exercice ya réévaluation ya plan ya transition conjoint oyo ezali na reconfiguration ya mission oyo babengi MONUSCO pe na présence ya ba Nations Unies na République démocratique du Congo na contexte oyo ya ba multiples acteurs oyo ezali déployés à ba même province oyo MONUSCO ezwami to moni bongo na Kivu pe na Ituri wana ezalaki maloba ya représentante spéciale ya secrétaire général ya ONU na République démocratique du Congo Bintou Keita kozwana e maloba ministre ya communication pe média Patrick Muyaya atalisi ndenge madame Bintou Keita asali résumé ya masolo nyonso oyo bokutani oyo esalaki 2 heures du temps et pas wapi batali bajalon oyo baposé po esala évaluation ya plan ya transition oyo ezali convenu kaka ndenge boyebi ba travailler déjà na plan ya départ kasi départ ango ezalaki accéléré na bosenga ya ba population congolaise na suite ya ba événement oyo esalemaka na juillet 2022 pe lelo ezalaki question ya komona lolenge nini ko calibrer notamment ba question oyo ezali kota la communication pe ba question oyo ezo concerner ba engagement ya ba militaire pamba te MONUSCO azana mandat ya ko protéger ba civil oyo ezali ko rencontrer mandat ya ba FRDC na kolandisa na réunion oyo ezalaki convenu na babokutani ya ndenge na ndenge entre ba ministre sectoriel po ete ba assurer na chaque domaine na bango retenu ezalaki na harmonisation pe lisusu misala emonisama de manière conjointe po na kokutana na volonté moko exprimée et pas ya président ya république na nyoso wana na prévision ya boye na Kinshasa ya Jean-Pierre Lacroix oyo azali secrétaire général adjoint ya ba Nations Unies chargé na ba opération ya ko maintenir kimia bosengeli koyeba ke ministre ya intérieur, ministre ya justice, ministre ya plan, ministre ya ba affaires étrangères, ministre ya ba droits humains
pe ba service ya sécurité mosusu bazalaki associé na bokutani oyo. Tokota bora masolo mususu pona kwesa bino ki pona o etali marche opposition ya samedi 20 mai comité laïque de coordination CLC na mokuse bango pe bakota ki na danse ya revendication ya ndenge na ndenge bla na bongo ba commentaire elongo na Naomi Wonda. Après ba mois ebele ya silence, célèbre communauté laïque de coordination CS na mokuse ezongelaki lisusu makambo na yango ndenge ezalaki na 2017 pe 2018 pona kosenga respect ya accord ya Saint-Sylvestre. CLC auti kosangisa ba membre na ye mikolo leki pona ko sensibiliser peuple azwa ba responsabilité pona kotelemela ba élection ya mabe. CLC batalisi na communiqué moko ke peuple azala découragé te pe moto moko te koki kolongola droit ya population ya ko voter ba dirigeant na ye. PCLC a sengi na seni a se soumettre na audit international ya fichier électoral ndenge ya format ya 2018 et pa iwapi 6 millions ya ba électeurs ya lokuta balongwaki. Esuki wana te CLC bakani pe kozala pene ya opposition na marche ya samedi 20 mai elongo na Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Delice Sanga, Matata Ponyo oyo bazo préparer récite ya marche na bango oyo balobi eza pona kote la misère ya peuple pe kobo ya ba élection ya mabe pona marche oyo ba étudiant retenir ezali rond-point Lemba Super échangeur ya Lumete boulevard Lumumba avenue Sendwe pona kochite na palais du peuple ya mibale ezali place Sakombi avenue Mbeteke station Ma Campagne triomphale pe palais du peuple. Bosele Kosimba est honorable na Mbungu a profita ki na date ya le 17 mai pona ko communier na ba papa pe ba mama ya ba quartier belé ya commune Kisien Sonyoso et selema ki bongo na salle de fête die et amour na quartier Bikanga na commune Kisien Sonenge ritima pindemi atalisian. Awa toza na salle de fête Dieu tamour ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso wapi epai honorable Nero Mbungu a profitaki na date ya le 17 mai pona ko communier na ba papa pe ba mama bandeko basu pe mibali ya ba quartier Bikanga Sola Kisenso Gar Kitomesa de la paix penzinga na kati ya fief na ye ezalaki libaku ya bokutani oyo pona mfuma banga moyo ayeba na kolendisa bango na oyo etali bolingo boyokani pe kosalisa na kati na bango nyonso. Initiative ya bokutani oyo ezalaki bongo ya honorable Nero Mbungu mfuma banga moyo oyo asepelaki kozala elongo na base na ye pe bango basepelaki makasi. Année oyo ya 2023 pana makambitali élection ya biso bana Kisenso nyonso même mo amba mobimba toko soutenir 100% honorable Nero Mbungu pour banga moyo ata balobi ata bagangi mokonzi akozalaka mokonzi na mboka oyo akozala nenga lobi ke apesi na provincial bino ba mama nyonso ba papa ne toza awa tozala mbeli minu mibale te to soutenir ye akobima ba mata bakita akobima totala ka pe rétroviseur et totala rétroviseur otali sima bolamu na ye oyo asalaka yango ekofuta ye tawa benga banga moyo ezali Nero bobiso bandine lelo te bamsube oyo ba Nero me biso toyebi banda lero ana kutunga na yebina lero ana bandi pharmacie na bandina no na pharmacie wana ngana na bar na salokolo moko ye na pharmacie ti ayeko koma déclarant ti to bandi na bango na bedox ti lelo yo 2006 2011 2019 donc a continuer na lire wana na sima ya masolo kolia pe komela ezalaki au rendez-vous nyonso wana etalisaki bolingo pe bondeko oyo honorable Nero Mbungu mfuma banga moyo azalaka na yango elongo na ba base na ye. D'abord, le masolo la religion pour nous Sabino qui est président représentant légal de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo. Révérend Marcel Bindabinda, président qui n'a pas mercredi 17 mai, na ouverture il y a retraite, il y a pasteur, il y a CAC, basi na bango pe ba VV, il y a pasteur, il y a district ecclésiastique de Kinshasa, Mbanza Ngungu, Maluku pe plateau de Bateke, basala qui inigno so et le cas qui n'a mis héritier Mapinde.
Président représentant légal, il y a 18e communauté évangélique et alliance au Congo. Révérend Marcel Bunda Bunda, y a procédé qui mercredi 17 mai 2023, na ouverture, il y a retraite, il y a pasteur, il y a CAC, Bassi na bango, pe ba vev, il y a pasteur, il y a district ecclésiastique, il y a Kinshasa, Mbanzangongo, Maluku, pe plateau de Bateke. Milulu o, il y a 4 jours, Ezali Kosale mana paroisse CAC, Lembagar 1, il y a district ecclésiastique, Kin Central, na commune, il y a Kisenso, na ville, il y a Kinshasa. Premier vice-président en charge de la vie à l'église, révérend Philippe Manzali, a expliqué l'importance de la rencontre Oyo. Amen. Nangambu Nae, président représentant légal, il y a 18e communauté CAC, révérend Marcel Bunda Bunda, a invité qui va participer à Nyonso, balanda de prêts enseignement Oyo, Bango va bénéficier pendant la retraite na Bango. Mokano ya liboso, ndenge tosili koloba, ko rappele, passer tia kolongwa kati na esika, ya liboso, ayeba ete azali mobiange meli, ayaki pastoral pona kosala misolo te, mais ayeba ke azali mobiange meli yankolo. Prise de conscience wana e kosala ete réveil ezonga na lingomba na biso. Bosenga na biso ke moko na moko azala na conscience na tina ya ebiange melo oyo ebianga makiye epai na nkolo. Ndenge na discours na biso tolobi ete ye moko nkolo alobi ezali bino te bobianga ngai me ngai nde na bianga bino. Et bandaki mercredi 17 mai, retraite ya pasteur ya CAC, Bassi na bango, elongo na vev ya pasteur ya district ecclésiastique ya Kinshasa, Mbanzangungu, Maluku pe plateau de Bateke, et connaîtra qui présence ya membre mosusu ya comité de gestion pe ya président général ya laïque ya CAC, ya diacre Claude Mbumba Mabika, yango eko se clôturer dimanche ezali koya na culte d'action de grâce oyo eko za la présider et pa ya premier pasteur ya communauté membre oyo ya église de Christ au Congo, révérend Marcel Bunda Bunda. Dans un communiqué à Metelsat pour na o etali 2 bi à saison sèche na bon l'article na ngona mgongo ya héritier Mapinde. Metelsat a pessibiso prévision climatique saisonnière pour na mois ya mai, juin et juillet 2023. Natina wana Metelsat a talifié ba précipitation ya likolo ezali bongo prévu na partie nord ya République démocratique du Congo. Ba précipitation normale nde ezali na centre est pe na centre ouest ya République démocratique du Congo. Ba précipitation oyo ba bengi déficitaire nde ekozala observé na partie sud de la République démocratique du Congo. Natina wana Metelsat azali kotelisake débit ya saison sèche topé et bandelia elanga na ville province ya Kinshasa, date moyenne nango ezali bongo po na le 23 mai 2023. Boye ekozala bongo na marge ya ba dispersion topé ya koningana ya au moins 7 jours mobimba. Kasi kobanda le 13 mai til le 23 mai 2023 et kozala marge moko inférieure pe kobanda le 23 kino le 30 mai 2023 et kozala na marge moko supérieure. Tendance et kozala déjà sèche pe humide na ville province ya Kinshasa. Wana ezalaki communiqué pour na Metelsat pour na makambo etali e bandeli ya elanga na ville ya Kinshasa. Na masolo éducation bosenye kosimba ete centre de formation ite mate fongoli déjà ba porte pour na ba inscription bola na bomba détail na mgongo ya Stéphane Skandi. Ya koyekola nani aloba esiledi yokela nde lokoyo Institut technique de météorologie itemante na mokuse oyo esomi na kati ya Istandolo bazali kobengisa bino nyonso baamoureux ya technique baingénieur mpe baelève oyo basilisa na bainstitut technique kasi balingi korenforce bakapasité na bango. Itemante Ndolo attire la disposition publique centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires
solaire surtout pour na bino batu ya ba province na Congo profond bobanga na bino te yaka koyekola awa ndenge nini ba installaka ba panneau solaire bazali pe na informatique théorie na pratique elongo na ba labo na bango moko ya mokwake réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéo surveillance bokozwa pe bakuru ya anglais oyo ekoki kozanga te di bosimbake baformation ekobanda lundi 15 mai 2023 veut dire banda lundi ti vendredi de 17h à 20h pe mokolo ya samedi de 10h à 20h boleka deja na babiro ya itemandolo oyo ezomi na kati ya istandolo to mpe bobengi bango na banimero oyo eza affiche na batelevizio na bino papa mama mpe elenge yaka koyekola awa na ta moke yo mpe okoma chef ya atelier na yo moko di bosimbake awa okoyekola électricité automobile installation ya centre solaire informatique na oyo etali réseau mpe maintenance électronique oyeba mpe rebobinage système embarqué vidéo surveillance mpe anglais rendez-vous yaka na itemandolo kuna nde esika formation ya mokwake eza kopesama formation ya qualité mpo na yo papa mama mpe elenge. olingaka basapoto ya kitoko esika eza se moko na 7e rue limité na Petit Boulevard na place commerciale epai wapi Papa Griff aza bokosala basapoto ya kitoko ndenge kitie mapindemi atalisi yango. Pasi na ngai eutako wapio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezalaki na limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais tilekoka bablocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Griff pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint ils allaient chez Coco Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons quand même bonne foi. Alors, nous avons pas chef de l'État. Nous avons fait mon compte. Nous avons dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Ador à Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans ça avec Kanda nous sous l'État le but de soutenir yo yango na bimisi mais balingo soutenir ngaki bon je comprends donc client nous soit contre Dakar oka ngo papa Griff mawa ngo ba biso mama on va soutenir yo il faut simba science mais non simba science na vina ngati donc je suis ya awa ozala osala fête odia ba millions sur la fête la tara pesa awa ozala na mariage la ta awa ozala sapatu ya munene lokola ili yaka na odinina ngo koma ngwa yemo de kokayo ozala oyo lokwa emoro onge koma bolite lokola il yaka na osala nasaka réparation nasaka fabrication donc na yebi mosala comme il se doit otaki bate ça te
Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa iwapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Na masolo mususu osele ko Simbete compagnie africaine d'aviation ça na mokuse etieli ba client na yo Airbus ya A320 pour na ba voyage na ba condition kitoko ndenge héritier mapindemi atalisia. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi tokota bona masolo ya santé pona ko sabino ki potopoto kitoko pona bana bino zelika ka moko na kombo ya Protivap. Merci Yabouinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Bino, bote la baonine. Bote ma bodole bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Dala. Ba yango chata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro topesi bango place na info ya ba journaux na sélection pe commentaire ya héritier Mapindemi. Bote pe boye ibola muna info ya ba journaux ya vendredi 19 mai 2023 oyo to fongoli yango na quotidien La Prospérité concert alobi Seni azali ko confirmer PCLC azali ko exiger nouveau cadre ya concertation wana pona oyo etali élection ya 2023 concert ake musika pona kotalisa ke président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadima
azali kobenga azali koloba kebe élection ekosalema na décembre 2023 kutu kala mingi te convocation ya électorat ekosalema le 25 juin pour la députation nationale kasi maloba ya seni ezali kotala na yango comité laïque de coordination te CLC na mokuse boye bango bakoti na danse pona koloba odi ya fichier électoral ya seni esengeli esalema na expert oyo bakouta libanda pona ko éviter fraude ya ndenge na ndenge pe batelemisi population balobi population azwa ba responsabilité na ye na ngambo mosusu journal exclusive RDC kaka na makambo etali élection 2023 alobi CLC corps à corps na seni boye organe oyo ezali affilié na église catholique bazongeli mosana bango selon confrère exclusif RDC lokola na 2017 pe 2018 et pa wapi basengaki respect ya accord ya Saint-Sylvestre boye CLC bango bakoti na danse bakoza na marche oyo ekozala organisé samedi 20 mai elongo na opposition donc CLC bakoza la pene ya Matata Ponyo Martin Fayulu Delis Sanga pe Moïse Katumbi Chapwe kaka na même journal exclusif RDC totikali wana alobeli ke président zambien a désigné coupable pour na oyo etali kozanga masango na province ya Okatanga pour na président ya Zambie selon auteur ya article ezali RDC asalaki na ye commande officielle te mbongo pe etikala kopesa mate kasi ezali Moïse Katumbi te oyo bazali ko désigner epai ya gouvernement ya RDC pour na kolobake yende asombaki quantité ebele ya masango pour na komatisa talo ezali ya lokuta selon président ya Zambie ndenge auteur atangiye na information oyo nde tosukisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botikala malamu. Nenzele fois ba journal on est au boucler journal ne bolinga mingi fo linga la journal ya peuple pona peuple kasto kambola bongo te sans tout photo ça merci mingi negor tingo azaki bona sima caméra montage sima ki bongo na Francis Massi ya bosse ko sibeto journal ezaki supervisé na yemoko hérité mapine misu connaisseur Stéphane Sikade ba ko kote miko lezeli ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi